Merci Sango Albert. Tokokoba linaka ya malongi etenya mituna pe biano. Allô? Oui, allô maman Regina. Oui papa Emile Mboso. Mbote na bino. Mbote. C'est na maman Aimé na monsieur l'abbé, c'est na père Roger na basali nyonso ya Radio Maria na lingaka bino mingi na mosala bosalaka. Merci. Na bosani te kopesa pe baauditeur nyonso bazali kolanda biso mbote na bandeko nyonso ya mapinga ya mama. Na zana mikina misatu po na landi katechese penza na retard na ete soki si batumaki yango bokolingisa. Mutuna liboso mokonzi Yesu Kristo apesi mafungola ma eklesia na Santo Petro po arepondaki malamu na motuna Yesu atunaki soko azali mukolo ya groupe na ebite metelabe okoki kotisinga ya mibale pona nini Nathanael alobi te eske eloko malonga ekoki kobima na Nazareth kuna na bileko wana Nazareth ezalaki ndeni ezalaki mboka moko ezanga tina to na ebite metelabe anvi na yo ya misatu po ya kosukisa on a kozala hors sujet to nanga kopose mutuna oyo vendredi nazwaki ngonga te Bible elobi na biso te soki tozali na kondima tokoyebisa ngomba longwa awa akende kuna mpe kosalema selo kondima na biso ko biso ndilo tobwaki kondima mpona maladi oyo ya coronavirus soki par exemple naza na kati ya ndako ya Nzambe nabosani na respecte bageste barriere te nanko te me nasali mwere nalobi ke na kondima na ngai maladi wana ekozanga te ekozanga kaka metela beso ye mutu aza nango aza pembeni na nga nayebi te anvi na yo. Merci Nzambe apambola bino na mosala bozali kosala. Merci na papa Emile Mboso Sango. Na papa Emile po ya mituna boko mituna atuni biso motuna moyambo Yesu apesi mafungola mabokonzi bwa likolo epa ya Petro ezali po ya eyano apesi to po azali motomolo okati ya lisanga ya bayekoli lisanga ya bapostolo ezali po ya maso mabale Yesu ayebi Petro malamu ayebi ezaleli na ye ayebi pete azali penza na azalaki na toloba na charisme ya responsable po tobosa na tete Petro azalaki na libota azalaki tata azalaki na bolongani azalaki penza na libota ya ye ayebaki deja kobokola libota ayebi deja kobatela libota et Yesu na botali toloba lokwa maturité wana déjà comme responsable d'une famille bokoli libota Yesu amoni te azali deja na ba elan wana ya kobokola libota malamu lokola eklesi ezali pe libota atali pe likambo wana kosalisa ye pe akoka kobokola pe eklesi oyo ezali libota ya bana banzambe malamu likambo so ezali te mosala moye Petro azalaki molobi mbisi ezalaki mosala moko ekosenga endurance ezalaki métier moko pena makasi ezosenga virilité pe atali bongo na bokasi boye tembete Petro na koyeba pe mosala wana na nzela ya mosala wana yango wana pe mbala mosu akoloba na ye te akoloba mbisi Zambi ayebi nini wana koloba mbisi pe na nzela ya mosala ya maboko ekoma sikawa koloba nde milimo ya bato Yesu atali boko makambo temperament na ye moto akasa o ezate soki likambo ezali azalaki koloba mbala moko asengelaki na ba critère wana yango wana Yesu akotala boko ba critère ezalaki na kati ya Petro yango wana pe amonite akokoka kokamba po azalaki deja na charisme ya ko gouverner charisme deja ya kokamba ndenge azalaki kobokola libota ya ye pe na botali pe eyano Petro apesi ezali eyano ya boyambi oyo toloba lokola résumé ya oyo tosengeli koyeba po ya Yesu Kristo yango wana pe koteama na kati ya eklezia lelo eklezia kotea te Yesu azali Mesia Yesu azali Kristo Yesu azali Nzambe pe mwana wa Nzambe solo
yango wana awa Petro akoloba yango ebimi na monoko mwaye Yesu akoloba na yete mayo sakoli wana yango wana sengeli kokoba ko sakola na kati ya eklezia ya ngai zambi yo zali libanga pe likolo ya yo na kotonga eklezia ya nga ozali libanga o ezali na boyambi wana boyambi ona ngai Kristo lokola Mesia bongo likolo na yo yango wana na kotonga eklezia ya ngai yo Petro Tobo sanate na Luc chapitre 22 verset 32 Yesu akoloba na Petro na sambeli po ya yo j'ai pris pour toi pour que ta foi ne défaille pas et quand tu seras revenu toi affermis tes frères. Moni bamalobana nyonso Yesu alobelaki ngo na Petro zambi amonaki te azalaki moto oyo penza alendaki makasi irresponsable yango wana charisme na ye etindi Yesu te apesa ye mosala wana ya kokamba eklezia. Motuna ami bala papa Emile po etali Nazareth. Nathanael tango baye koyebisa ete tomoni Mesia oyo basakolaki moto wa Nazareth. Nathanael azaki mayele mingi atangaki Yesu kuta monaki na se ya nzete ya figi esika oyo banganga mayele ba rabbin juif bakotangisaka bongo ya yebi lisolo o etali Mesia na lisolo etali Mesia na ba prophétie o etali Mesia balobi te Mesia ako uta na Bethlehem akobotama na Bethlehem sika Yesu Nathanael ayebaki te tabotamaki na Bethlehem Yesu abotami na Bethlehem kasakoli na Nazareth nzoka Nazareth ezali eloba mate na prophétie o etali Mesia wa sengeli koya eloba mate zambi Nazareth tolo bezalo lokola mwa périphérie mokobwe na moi lelo oyo tokoye kotala bolimbisa nazwaka ndakisa ndenga na pona koloba likambo ya périphérie tozwa lokola mbakana eza na périphérie mwa mboka moka moke penza tokoloba kutu mbakana te po mbakana lelo ekomi pena lokola ville tozwi ata kwa mutu lokola périphérie moko boye batu bayebi penza te bakipaka penza te pe bomoye ezali penza kaka ndenge wana alors yango wana akamwaki ya yebi ke Mesia baobi na ye wana me Mesia ko uta na Nazareth te mboko yebani te mboka mukendenge wana ya tina te Mesia ko uta na Bethlehem tala tina nina reagisaki ndenge wana koloba eske na Nazareth likamba malonge ko obima eza nango périphérie eza mboka moko atina te likamba malonge ko obima ndenge wana te motuna ya suka c'est vrai Yesu alobi yango soki bozai na boyambi moke lokola mboto ya dongo bokoki koloba na ngomba eye longwa pe kende ekosalema bongo na kombo ya boyambi wana soki na fandi na ndeko azali na coronavirus na ndako nzambe na respecter ba geste barrière te na boyambi naza nango na kozwa corona to na kozwa te e ya nozali to kozwa corona kozwa soko tosi ba geste barrière te justement kozwa corona au nom de cette foi là boyambi na biso eza boyambi eza foi naïve te c'est une foi intelligente fides et ratio boyambi pe mayele tozala na boyambi kaka ndambo te et puis totala malobana ta Yesu Kristu te na kombo ya boyambi ko déplacer montagne lokola likambo moko ezali ya tina te ya ndenge wana te. La foi est intégrale boyambi na biso kendaka na mayele nzela moko balobi keba boyambi mota boyambi nde ye wana mota boyambi ako respecter ba geste barrière po alingi te mabe komela moninga ezaka tete yo kozwa coronavirus mais yo poko ko transmettre yango soko yebite ozali na yango alors mota boyambi azali moto alingaka te mabe komela moninga mota boyambi aza moto akolinga te moninga mona pasi oh yo soko tosi ba geste barrière te oyo uti na mayele ya bato po ete boyambi ko ko vivre ndenge sengeli ben attends-toi ozala contaminé na virus wana boyambi ya solo ekotinda yo omi batela pe o batela baninga komi batela pe ko batela baninga ezali elembo ya bolingo tala yano na ko pesa na papa Emile.
tozali kokoba linaka na biso to yokape bandeko basusu na nzela ya singa. Allô? Oui, allô? Tozo Yokayogi Pascal. Allô, Régine. Oui. Bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur l'abbé Roger. Abbé Albert Mbolé. Pascal. Oui, je n'ai pas pu suivre la catéchèse, mais néanmoins, à peine arrivé, je trouvais qu'il est la catéchèse en direct. Na lingi na benga na tuna momo tuna moko na yoka kiuto misi ya lobi monsieur l'abbé. Yesu Kristo apesaki na Pierre bokonzi azwaki fungola mbele yango wana te ezali ebandeli ya Ecclesia Katoliko. Zambi tokolukaka ebandeli ya Ecclesia Katoliko, ebandeli ya christianisme. Mais lobi tomekaki ko bavarder yango na sima misa na bandeko koloba ete ebandeli ya misa disons ya Ecclesia Katoliko euti na yenga ya lobi. Na ebite soki torobaki contraire na réalité ezali yango zamimba la mingi totuna ka Ecclesia Catholique bandeli wapi mukolo nini yango ebandaki ainsi de suite. Mais cela doit meka kolimbo la biso. Merci. Merci Guy Pascal. Merci na ndeko Guy Pascal po ya mutuna. Est-ce que sango elamu ya lobi yango de mutu elakisi ebandeli ya Église catholique? Église catholique ebandi na lisolo oyo ya Matthieu chapitre 16 te. Ebandi nesika wana te. Zambi Église catholique elinko loba nini? D'abord Église ezali nini? Tope Ecclesia ezali nini? Ecclesia ezali lisanga ya baeba biangemi. D'abord c'est ça, il faut to banda na bososoli yango na ndenge wana. Ecclesia ezali lisanga ya bae babiangemi, baeba ponomi pe babiangemi. Soki otali malamu omona soki il faut to luka référence biblique oyo eko lakisa ebandeli ya Église, pour être beaucoup plus précis, Église catholique. Torozongande torotala beaucoup plus évangile ya Jean. Jean chapitre 1. Jean chapitre 1 tobandi na verset 34. Tokei moi musika. Ouais, tobandi na verset 34. Ekino nasuka wana toloba lokola sangwelamu ya lelo na yenga ya apostolo Barthélemy. S'il faut historiquement parlant ko luka ebandeli ya Ecclesia na bondeko bwa sika toko tala beaucoup plus na Jean chapitre 1 tobandi na verset 34 pe okei kuna na 45 48 même. Poni na lobi yango bongo zambi définition ya Ecclesia ezali lisanga ya baeba biangemi. Au mona te na Jean 1 ko banda na verset 32 okeiti na 49 ekolakisa boni Yesu azali ko bianga les tout premiers apôtres. Abandi ko bianga bango, c'est ça déjà le début de l'église. Abengi André, abengi Simon, abengi Nathanaël, abengi Philippe, pe tala bongo asabandi ko sangisa. C'est ça le début de l'église. Église banda wana, église o Yesu aitiki likolo ya Pierre. Abanda ki ngondenge wana ko benga baye ko liba apostolo na misala ya bango abengi pe asangisi bango tango basangani wana bakomi collège, c'est déjà l'église. Asangisi bango ecclesia yango wana. Bongo sikawa Matthieu chapitre 16 tolo balokola Yesu a structuré église wana. Abandi ko pesa corps, structure. Ezala kaka te lisanga ya bato basangani kasi esengeli kozala na moto akokamba lisanga ya bato basangani wana. Yango wana Matthieu 16 Yesu a ti structure na kati ya ecclesia wana. Ya koloba te lisanga ya baina biangemi bakokamba masoki ngai nazali te na moto songolo pakala. Oto yebi na Matthieu 16 zali bongo Pierre. Donc tango apesi Pierre fungola wana a ti structure na kati ya ecclesia.
voyez. Mais début à l'église et bandi tango bandi ko benga les tout premiers disciples là, les appeler à bengi bango basali ecclesia pe na Matthieu 16 wana aponi na kati ya ecclesia wana motomolo. C'est quoi comme universel na Matthieu 18. Na Matthieu 18 ecclesia ne comme universel. Tango akotinda bango alobi bokende. Bipai biso, c'est ça l'universalité. L'église maintenant devient catholique. Bokende bipai biso bote ya pe bo batisa bato. Tala eyano tokoki ko pesa na mutuna wana. Quand est-ce que l'église catholique a commencé? Donc, comme assemblée des appelés, Yesu a bengi les tout premiers disciples, basali o ya bengi collège de 12, ba apostolo, pe na kati wana na Matthieu 16, a sali structure, a pesi mokumba, na moto ko kamba l'église là. Na Matthieu 18, simanse quoi, atindi yango sikawa, ba kende ba sala mosala, ya kokomisa bato banso, l'universalité de l'église, bato banso ba ingela na kati ya ecclesia. Tala e yano na ko pesa na mutuna ndeko Guy Pascal. Botondi sango to yoka ndeko na nzela ya voice. Mbote monsieur l'abbé pe mouvement ya Radio Maria. Na ngela ba boye pona ngai soki Yesu a confiaki responsabilité ya ko tambwisa ba apostolo pe ecclesia na maboko na Petro ezalaki non seulement pour Pierre ayanola ki malamu penza na motuna mo Yesu Kristo kasi ezalaki pe po Petro alingaki Yesu Kristo mingi tomona mbala Petro ako défendre Yesu Kristo contre malinga comme na ya mabe pe tomona ndenge nini abisike mbele akati lito ya moko basuda oyo balingi bakanga Yesu Kristo. Donc likora bolingo wana pe Yesu akopesa Petro bokonzi. Ya onda kotuna mbala misato Petro olingi ngai, Petro olingi ngai, Petro olingi ngai. Pe Petro akoyanona oibite na lingi yo mokonzi. Bongo bolingo pe ezali critère oyo Yesu Kristo a se basé ko ngo pote apona pe Petro azala responsable ya ecclesia pe ya apostolo. Na lingi peut-être monsieur l'abbé ça m'a commenté place wana et puis na ajouter peut-être comme contribution na cadre ecclesia au cause la mayele au cause commence mais il faut peut-être ce qu'on lingi pe ecclesia to lingi mo ça va pesio au cause ça on peut quitter au koleka. Voilà moi motuna pe contribution yango wana. Merci, bonne journée na bino banso. Ezalaki bongo ndeko Birin Djebala Moune Yahweh na paroisse Saint-André. Voilà. Merci Nandeko Birin Sango. Merci Nandeko po ya mayauti ko pesa biso. C'est vrai te soki Yesu apesa ki Petro mosala wana ya kokamba ecclesia. C'est vrai l'amour est là. Pour ceux qui Pierre alingaki Yesu te mbele alingaki pe kondima te ko bobiangi boye. Soki Pierre alingaki Yesu te mbele alingaki pe te ko tika libota liaye alanda Yesu Kristo. C'est vrai bolingo esali wana bolingo esali. Mais je pense que eza penza bolingote comme fondement ya remise ya responsabilité na Pierre. De toute façon motuna wana ya kotuna Petro olingi ngai atuna ki yango sima ya sekwa. Atikala kotuna yango avant la mort. Ezaki après la résurrection. Donc déjà remise à bakle c'est salamaki. Après ça que déjà responsabilité wana yambote awa. Et Pierre ndenge tulobaki akobosana mbala moko akangaki nanu atalaki kilo ya responsabilité wana te. Yango wana ekomaki oboso ya mwasi ya wangani Yesu Kristo. À ce moment-là, soka zaki pena na bolingwa Yesu yango bolingwa 100%. O a témoigné qu'après résurrection alingaki wanga na ete hein. Awanga ki likola ko banga. L'amour ne fait pas peur ou l'amour ne ebang sakate to ebanga kapete. De soka zaki ka pona bolingo
mbele alingaki pa wanga na ete. Donc responsabilité a pesi yango critère penza ndenge to sosoli wana ndenge to lobaki yango et ça beaucoup plus na botali personnalité à Pierre. Responsabilité zali ya kokamba. Responsabilité zali d'abord ya kokamba ecclesia. Ya kokamba ecclesia, ya koleisa pe ya koboko la ecclesia. Et ça responsabilité paternelle to loba ya tata. Nzoka na collège wana isika baye kolia Yesu bazali bobele Pierre moto azaki penza lokola tata libota azalaki na mwasi na bana. Déjà azaki na elan wana ya kokamba. Plus tard, dans Jean chapitre 21, verset 1 et suivant, mingi pena partir à verset 15, tanga bani ko tuna mutuna et Simon Pierre, même tu, Simon olinga kangai, atalisi ba makambo maso ndenge lekaki na ko wanga na ye ben Simon lobi na linga kayo. Et hier après résurrection, ndaro rappeler ye batela pata yangai, batela pata yangai. Et ça, le coup, la rappel à s'allier pour déjà responsabilité à Pesaki yango na Matthieu 16 avant sa mort. Bongo na sima c'est quoi à rappeler ye. Tena pesio mokumba ya ko battre lampata yangai, battre lampata yangai. Et ce qui na Matthieu 16 a Pesaki responsabilité wana, Zambi atali profil ya Pierre, un responsable, un homme dynamique, azali mo lobi mbisi. Et nanzela wana lokwa paza ki motomolo voilà yango tina nini Yesu apesa ki charge wana ya kokamba ecclesia pe ya kobokola ecclesia et puis tokoye kobakisa likamba bolingo plus tard ndenge a témoigner ki yango sima ya sekwa ya Yesu Christ. Merci. Tozali kokoba ko yamba mituna miabino na 082 016 35 12 na 090 68 16 742 ndeko Étienne Mungungu na paroisse Saint-Étienne. Bonjour ma radio, merci pour na catéchèse kitoko. Monsieur l'abbé, nazalika kana motuna moko na lingina ye basoki évêque moko akomi pape pona nini ba changera kombo lokola Benoît XVI kombo na Joseph Ratzinger. Ndeko Étienne. Merci na ndeko Étienne. Po nini c'est vrai motuna ezali penza ya kilo ezali toloba lolenge akokamba ecclesia azui mosantu moko lokola patron lokola modèle na ye. Tango épiscope cardinal Joseph Ratzinger ba lubolie tope ba poni lokola papa azu kombo ya Benoît. Azu kombo ya Benoît d'abord Benoît na lobino Benoît c'était d'abord Benoît. Po nini Zambi na eleko ya ponamaki ezalaki na crise na niveau ya na mokilier précisément na Europe. Crise wana ezalaka kala na eleko ya Benoît 15. Tango Benoît 15 azalaki wana crise wana ezalaki. D'abord le nom ya Benoît mosantu Benoît toyebi adage na ye ora et labora mosala pelo sambo. Nzokande mosantu Benoît ye mutu a inspira Europe mokili mwapoto pour être à la développer comme à développer. C'est grâce à Saint Benoît que l'Europe a connu ressort na développement na yango. Grâce à mosantu Benoît. Bongo Joseph Ratzinger, cardinal à l'époque, tango baluboli mosantu papa asengeli ko kamba ecclesia. Nzoka ecclesia ezali ko traverser période de paix à crise. Atali crise oyo ecclesia azali ko connaître lelo ezali ko ressembler na époque moko boye ya mosantu Benoît. Bongo grâce à mosantu Benoît que l'Europe a connu un développement. Alors atali alingi ko kamba ecclesia de manière à ce que ecclesia ekola et se développer pe na botali bongo tope bomekoli maye mosantu Benoît a inspiré qui na Europe à ce moment-là. Bongo lokola déjà ezalaki na Benoît 15 azalaka na époque yango wana yepa lingi ko landa se lokolo wana
ya mosantu Benoît lokola Benoît 15 azalaki alingi kosala lokola continuité ya Benoît 15 yango kozwa Benoît 16 pona ko marquer continuité wana c'est bongo na cardinal Giorgio Bergoglio mosantu Papa François yepe azali na spiritualité franciscaine ye mosantu lokola patron na ye ezali François Tobi François nini na histoire ya Ecclesia azali François d'Assise yango wana awa komi mosantu Papa akozwa kombo ya François pona ko leisa Ecclesia na spiritualité franciscaine oyo yemoko azali kokola na yango spiritualité franciscaine wana pe yango alingi pe na nzela wana lokola Saint François d'Assise ko bokola pe Ecclesia na makanisi wana to pe na spiritualité wana yango talati na lona ba papa soki azaki cardinal akomi papa ako changer kombo to pa ko bakisa kombo na oyo azali na yango po ya ko marquer pontificat na ye à l'exemple to pe à l'image ya mosantu Songolo Pakala. Merci. Mama Aimé, Ozaina Maloba. Matono mingi ndeko Regine sango tokoloba makambo ya mosantu Pierre. Tomoni lelo lobi Pierre agangi koleka bandeko baeba soke yo zali Kristo. Mwana wa Nzambe wa bolingo. Pe yezo apesi bokonzi. Pesi mamwango nga tokomona wana passion ndenge utaye kolobawa yezo wangani yezu devant mwasi alobi ayebi moto wana te. Mena sima c'est quoi yezu akopesa epe kaka kuzongisela ye bokonzo ya pesaka ya kobatela bampate na ye ya solo sango église ezali ya bisote église eza ya yezu yemei mais lokola ezali kokambe mande na bato yango tozomona pe ba infidélité ba limite ba incompétence na biso bato mais yezu yemoko alobi ata mikakatano ye ekokoisa ecclesia ya yete pamba te ezali ya bisote yende asali yango e moto ya sali eloko na ya luka toujours eloko wana ekinde seli boso po yezu nde azali moto biso tozali binama bya nzoto wana mwa makanisi mais pona ko bakisela ndeko papa Mboso na motuna na ye ndeko Paulin abakisi alobi ezali tomoni lokwa osa kotante ndenge na yezu na ba tango akende na désert satana ye komeka ya lobi soko zali mwana wa Nzambe ya solo mibwaka tembete banzelo bakoya koyamba yo po totali bakute mais tomoni yezu alobaki okomeka mokonzi Nzambe wa yote po wana eza lokola oza komeka o bati ba barrière nyonso to liboso na biso po to yeba ndenge nini tomibatela na pasi wana oya coronavirus tokoki komeka Nzambe te toloba na kombo ya boyambi tokozwa pasi wana te. Merci mingi sango. Sango. Merci Mama Aimé makanisi ya kobakisa penza ezali te likambo lobe ezali penza ya mutuya surtout na likambo etali pouvoir ya Pierre yezu ayebaki na ye apesaki yango na moto et vous allez remarquer que malgré renima à Pierre mais yezu abotolaki bakle wana te ta on abandaki ko lobana li falansa biko pesa moto fungola ndako na yo eza signe ya confiance. Yezu mukolo ndako azwi fungola na ye atikeli Pierre iliko bate confiance en Nzamba pesa ki Pierre et que au-delà de son humanité et que au-delà de ses faiblesses de lo kwa la poni ye Nzambe andimi ndenge azali wana kitoko penza ya omona te confiance en Nzamba pesi na église Dieu fait confiance à son église en tout cas pour na unité ya ba membre na ye. Merci mingi Mama Aimé. Ndeko msusu na singa. Allô? Allô? Bonjour Adi Maria. Bonjour papa. Oui, papa syndic. Tozo ko malamu te, loba mo makasi. Frère Paul, papa syndic. Oui. Synthèse matin. Voilà. Tokozwa ndeko mususu kuna ngambo ya WhatsApp. Bonjour Maman Regine, bonjour Nganga Nzambe, mbote Mama Aimé. Merci pour la catéchèse kitoko penza boyelo baka Joseph de Marie. Mbele mwa mituna mibale soko misato.
Yezu atuni bapostolo bato bakoloba nini mpona ngai mbele oyebisi biso lobi te tosengeli mpe kosala exercice wana na mabota na biso ntango mosusu kotuna molongani kotuna bana boni bozali komona ezaleli ya ngai boyeboye kasi mbele nganga nzambe ntango mosusu te bakoki koyanola ngai na kobanga ntango mosusu nazalaka kandakana mwa makambo malonga te me nzoka nde oyo tolobaka na Kinshasa nagataka bango mingi naswanaka bango kitoko mbele ntango mosusu omoni teke bakokumisa ngai ezaleli ya malamu na kobanga wana mpo nagataka bango nzoka nde ngai bizaleli mabe nganga nzambe moi te kokotisa mwa confusion pe ya mibale olobi bakotuna batuni Yesu atuni bango bakoloba nini kasi na esika oyo olobi totunaka mpe nganga nzambe ntango mosusu totunaka na lolendo te na esika bato bakumisa ngai baloba oyo nazali ngai nabanda kotuna bato bomoni ndenge nini mpo na ngai bato bakoloba nini mpo na ngai ezali lolendo te na esika te bato bakumisa ngai ya tomoni komanda Auguste akomi boye asali boye eza mwa lolendo te mpe ya suka mpo nini Yesu atiraki plus attention na ye epai ya Petelo mbele olobi azalaki ya kokemba azalaki ya kolenda c'est-à-dire bapostolo mosusu bakembaki te balendaki te c'est pourquoi Yesu atiraki plus attention na epai ya Petro soki ezalaki mpo na bongo kasi soki ekweyaki te bango nyonso bakembaka bakolaka lolenge moko alingaki atire attention plus na nani merci nganga nzambe mokolo molamu merci. Si la papa commanda motuna suka la philosophie a bien en futurible dans le sens que on dirait ça ne sert à rien retourner kuta pour et salama ipendeki wanate la philosophie a dit qu'est-ce qui se serait passé sur les kambubo et salamaki mais salamité ça ne sert à rien à poser question a pesaki Pierre bon Pierre a zui yango et voilà moi to kota na makanisa Yesu ezate po to loba be soki bango nyonso bazalaki viril ba responsable ba famille alingo pese pa na ngo pesa kana moko na kati na bo maintenant ni yemo kwa yebi po yemo kwa zaki na ba critère na ye bon nzambe ayebaki mitema na bango ndenge sengeli yango wana alinga ki apporter pe choix moko judicieux po oya portaki wana sur Pierre eza pena choix moko judicieux po lelo tozomona yango musani ni ba papa bazo sala na ecclesia musani ba episcope bazo sala na ecclesia lolenge kan église ezali ko sala mosala mo yango donc oyo Yesu Kristo asalaki wana yango wana pepe etikali po aseko na seko lobi yango kutu ataliwa eroya kokoisa ecclesia wana te oyo ye moko aponi pe atongi yango likolo boyambi ya Petro. Sondage na kati ya libota papa Augustin lobi mbele batu bakoloba par peur ce que vous n'êtes pas. C'est vrai koki kokoma nango yango na Yesu tango azo tuna bango souci na ezaki te à prendre vraiment ce que les gens disent po ayebaki na na mokili mwalelo pesoko o se fier kaka na koluka koyeba qu'est-ce que les gens disent de moi au risque à la tête déçue. La meilleure évaluation c'est l'auto-évaluation. C'est vrai que na société ozali yo mokote bato bazali komona yo ofandi yo mokote ozali entouré na bato c'est bon aussi hein bato wana bazali kola miroir bango bazola kisao oyo yo ozali mais yo moko miyebi malamu parce que batitude mususu to affichaka na oboso bwa bato ce n'est pas ce que nous sommes de l'intérieur oboso bato zandenge mususu mais na kati na yo moko yebi bato balobi en tout cas yo zalaka sincère mais na motema na yo moko yebi ke likambo na lobaki wana bakanisi ki bosolo ngamo na yebi ke na kosaki. Donc la meilleure évaluation c'est l'auto-évaluation. Yo moko miyebi et tango miyebi yo moko oluka pe ko bongisa. Mais n'empêche que on me capé ko sonde, c'est toujours bon parce que on ne vit pas seul, on est toujours entouré, c'est aussi bon. Mais c'est fier trop na ce que les gens disent, les camps dira-t-on, ils rappellent souvent comme mabisope na tromperie, on s'est trompé sur ce que vous êtes. Alors c'est mieux que tout, au sala d'abord l'auto-évaluation. Yangwana Yesu, soka lingera royeba. Qu'est-ce que les gens disent? Parce que souci à Jésus, la réputation. La question de Jésus, ce n'est pas de chercher sa réputation, mais la question de chercher qu'est-ce que les gens disent par rapport à son identité. Et puis, public cible à Jésus-Christ, ce n'était pas la foule.
po foule ezaki na amte balulie kaka lipa boetala ndenge ba weleli mukonzi na biso ye wana. Non, cible à Jésus-Christ c'était ceux qui entouraient là, les intimes là, les proches, c'est-à-dire les apôtres. Po bangonde mutusiko basengelaki koloba na église c'est que Jésus est. Enseigner dans l'église c'est que Jésus est. Alors yango wana biso petant tozo sala évaluation wana na kati ya libota tata to mama. C'est vrai, bana bako loba ndeko lobi na bobangi wana balobi makamba kitoko, et pourtant ça n'ont peut-être ndenge wana te. Comme pour dire la vraie évaluation c'est l'auto-évaluation, l'examen de conscience. Yomoro miyebi o bat bako loba na samte mobia botika na bino nazana nga bongote, ça c'est mieux. Il faut komati na niveau wana. Mais si c'est cela, alors il faut toujours aller de l'avant. Ben c'est vrai, pour la deuxième question, on peut sombrer dans l'orgueil. Koluka tout prix bato baloba makamba kitoko oyo zali, c'est bien. Moto ayebi nzambe ako se vanter te pona yango. Moto ayebi nzambe balobi no tala ba qualité na yo tala ndengo zali. Alors que cela soit, si les gens peuvent dire du bien sur vous, makamba kitoko ba qualité ezala pona yo motif action de grâce. Okumisi nzambe merci pour ce que bandeko balobi ponanga. Et ce qui peut babimisi ba défaut, babimisi makamba mabe, ça doit être l'occasion pona yo pe ya ko améliorer, ya ko bongisa, mais il faut éviter toujours de tomber na piège à orgueil si les gens parvenaient à dire du bien sur eux. Voilà un peu bien nako pesa na papa Augustin. Tozali koposa na malembe na suka mama Aimé. Monsanto papa lobi na biso nini? Matondo mingi ndeko Regine po na enga Monsanto papa ebisi biso botomoni boyambi bwa Simon Pierre kotinda ye asakula pe Yesu Kristu apesa ye kombo ya sika oyo te libanga. Libanga liye likokumba eklesia ya ye bongo sikawa. Monsanto papa zali kotuna biso bato tozi batisimo soki po ya biso Yesu Kristu azali nani okati ya bomoi bwa biso, topesaka ye esika nini pe misala ya biso na kati na yango topesaka ye esika nini. Pe Monsanto papa azali koyebisa biso toyeba ete bolingo nde ezali mama ya mabongi manso, bolingo o na ndeko yango ekosala ete biso bato tokoma penza na nzela oyo elongo bani. Bongo Monsanto papa azali kotuna biso banso na mikolo miye soki batuni biso Yesu Kristu azali nani, tembete moto na moto asengeli kozala na eyano oyo akopesa. Pona bayekoli atuni bango mituna mibale. Ya liboso bato bazali koloba nini ngai mwana wa moto nazali nani, pe ya mibale atuni bango alobi po ya bino ngai nazali nani. Na motuna liboso bazongisi azali profeta, kasi na motuna ya mibale Simon Pierre yenda zongisi alobi ki ozali Kristu mwana wa Nzambe wa bomoi. Pe Monsanto papa alobi motuna moye biso bato tosengeli kotuna yango moi na moi okati ya bomoi bwa biso, na makambo maso tozali kosala te na suka ya bomoi bwa biso tosengeli kozalaka na eyano ya kopesa soki tomituni epai na ngai Yesu Kristu azali nani, moto na moto asengeli kozala na eyano ya kopesa po ya ye Yesu Kristu azali nani. Tala na bokuse penza mama Regine na o etali bongo eyenga ya tuku mibale na moko omobu mwa eklesia a maye Monsanto papa ayebisi biso po na litangi liye. Merci. Merci mama Aimé. Sango Albert pona bosuki solobini. Merci na Monsanto papa pe na mama Aimé o asalisi biso tozwa message wana ya Monsanto papa na lomingo loye a tomoni boni Yesu Kristo apesi na Petro mosala ya kokamba eklesia bongo eko salisa biso na bomo ibwa biso mingi penza na eyano wana oyo Petro apesi ndenge Santo papa uti kolobango moko pa kwa kopesa eyano ya ye au kopesa eyano ya yo na Yesu Kristo soka azali nani esengele zala à partir expérience personnelle et intime ozali nango na Yesu Kristo. Bongo na lisunia Monsanto Petro totala te Yesu Kristo lokola kaka oyo akosalaka makambo na kati ya bomo ya bato. C'est vrai akosalaka mingi asala ya mingi pe azokoba kosala ya mingi, mais kasi pusi malamu totala e ndenge ya azali na kati ya bomo na biso lokola Nzambe wa biso, lokola mobikisi wa biso.
mbele soki totali Yesu Kristo kaka lokola oya kopesaka mabala, oya kopesaka mosala, oya kopesaka voyage, mokolo voyage koya te okobosa na Yesu Kristo. Mokolo libale ko umela pona koya okobosa na Yesu Kristo. Mokolo mwana koya te ekozala matata po tokoka kokangama na Yesu Kristo wana. Kasi soki totali lokola Nzambe, o ezate Nzambe o asalaka te ata apesi siko te lobi akopesa na kokangama na ye, ata asali ane o te akosala ane prochaine wana nda azali Nzambe po ya ngai eno oyo akopesaka kaka se biloko. Merci mingi na mama Aimé, merci pe na mosantu papa. Merci Penayo Sango Albert pona matia kitoko mokolo malelo. Merci na mama Aimé Kapinga zaiki na biso. Merci pe na bandeko banso balandi biso bipai biso botondi na ekipe ya television YouTube zaiki na pona kozwa bilili bo le canapé na kotalango bo s'abonner bo partager lien bana mama bandeko balandi ba Radio Maria.